Oui, balandia FMTV, Fondation Malou, qui Dieu vous bénisse. Nous avons appris ce makoki à Komalilo. Vous avez vu en 2022. Ils ont animé grâce nous avons sali. Donc on a 42 solo ba maîtrise. Ba nous nous continuer l'église. Eh belé. Vraiment on a passe. Nani akoto sanzambe ti suka quelque chose mikakatano. Ba benga mio babandaki na molimo. Bozongi na musuni. Na ebité. Est-ce que corruption en bongo bandimi ba na église nde penguisi ba sali na ye to yebité. Et puis comment yo si obala obomi libala sa motif po bimana mwasi mo be pa lika mbongo azio en charge oeli kondima. Mapambo lo bino bokumisaka ki bozana nzamba pesa bino ezalaka wapi Congo. Omoni izano moyibi ezalaka malamu kiwe na double face na nzela nzambe. Nesika o lokuma kolomo ki la pesi yo soka boya ki yo tomba mwa ndo pesi nzambe faute. Nzambe na maona bolingwa commission muto tomboli yo est-ce que oyebi ke ko pengwa na yo e ko kimisa bato belé nzela nzambe a partir ko tomba ndo ba pesa ki yo valeur na nzela nzambe. Soko za mosali nzambe ntuka na zo pesa conseil. Yana makamuso te bebelo na mwasi ko welela ko lobango te to bimisa e ko silisa bato belé ko ndima pe na miso bato basambela kate bokozala sujet li tio. Yana makamusu bo gerango en huis clos. Na lobaka nini mama soko bali mosala nzambe ko profiter to sala ka mabe mingi lokwa sa mosala nzambe ko boyote bato ko ngali bali ko kufa. Yami bale na lobi soko za mosala nzambe yana makamusu pe fo sala fo ye bakanano kanda na boyite 8 répondre biso surtout pe mabe mais ça na makamusu fotala nazo sala nini comment ozana nzambe lipambo le nzamba bombela yo mosali na ye ezala ya mukeza la ebele obetsa maliba kutote fanda nye nzambe ayebi niveau ni nyamemeli yo yemo kofuta yo compagnie nyonso chaque grade de futa makana ndenga bemeli mutu lelo basala nzamba komela mukina tongo na pokwa amona mutu azana mwa mutu kate ndakwa bien te mwa mbongo te et comme lokola sujet ya kolandela fobe ba numéro na téléphone ko benga tala awa non lipambo lina makama nzambe ba force kango te nazo zongela pe nazo loba mosala nzambe lokola Eli basala nzambe ebele obalika na Bible natanga kaka Eli pon exemple korbo alesaki ye mais basala nzambe bazalaki batu babonga bazaki ebele pourquoi nzamba permettre ki batu ebele ba lesa ete korbo alesa ye ndeko nanga tomona basala nzambe mususu basambela malamu ba témoigner bango na Bible bakufa babola na souhaiter mutazala mobola te tout ça comme exemple pour nous relaxer ki ete Eli alelo ebebi ba te ibokomi na posa mukili makasi koleka lola mais bino bofungoli monoko bola ka batu lola lelo bate nyonso bakomi kaka ngai boy kala bakanga Yesu aumela ki bayebaki teke wapi ye baki kotuna na bino yeso tu Yesu wapi ye poni elamba na bango malgré tout ezaki lokole kokana lelo ko bokotuna pasteur to kotka na église telema biki musala nzambe yeyo o nde ba second nde ba musala nzambe na somoka lobaka omona ba oya musala nzambe moko veste alati ozomona différent ba second ba veste lokaba mapapa pese polimbu les oki mipanzi lokaba oyoyo ozomituna oyo nini tuwana nazokonanga yo pende konanga na ebi basala nzambe kala so babenga sala nzambe fa kima kelela pauvreté kotina famille na ebi sapata mosala nzambe kala so même coordonner so boya ngwa taza na posa mbongo yebi sa pasteur na tongi mingi na posa mbongo mena ko simba wapi kotinga so basingese ndani chemise mosala nzambe soko moni fumituna pona nini mais lelo bato mo wela ko sala nzambe obengami na tongo na 14h fongo se église obengi synthétiseur bambunde bandi invitation bando kabo na quartier na ebité en tout cas na pesi faute na so jije mutu te na so lobila ba vrai ba sala nzambe kutu ba mona ba ange fara ba kima ba jeunesse ba kima ba nani ba boya ba moisi ba tuna ngai nde nani na kende nali kukuma oyo mais yomba la moko yambi profil nyokuti na kati so même na facilité yekola ko iba atana zandu yekola ko iba ta wapi ke bande balobaka ko yekola ko iba na posha ngangati na nzela nzambe tika ba ventir kaka tozomona makambango église misusu ba komi na niveau tia koma onction nzamba pesa ya monike za mukia zoli ko ba onction selo ye moko akiko pesa mbongo na batu kendo koma aveugle oya bongo na chama boko bika église mo nanga mutu munene pona sala soki nini mususu ake pesa kutu mbongo ba louer cercueil ba kote na kati aye ba prier mukia ala muki ndeko nanga na boite eza mabete mais au juste aux olukani oza mosala nzambe olamuki na tongo pasteur na poko komi mutu mususu lobo kuna te
ndeko nanga ezopianga mawa omoni elo moko tikala konfeke ngate à part nzela nzambe ndenge na yebi na pambola matote nzamba tikali nzamba libela na sambela nzambe pona nginda te na sambela nzambe pona kota lola amemanga na makambo ye moka pona na komali motei na ye oya kondimandima boya fandi tina terre pena za na posa bo changer te posa bo komebele na lola to tondi misino komia ko welela ikomlo kwa bisa kinga sani na boy na lingina te oya yoki wa boya faina epo yo yebi epinde na zao na lukaka lola ya lokumu te na kutana ba bra na boya lola omona ba Moïse okomala kwa comparaison na lingina kota ta dumi me ya lola lo na biso zotanga na zo pepa me na za lola na lola na ngina zatana ngamanjo ya lola ko welela na on église komi oaza na onction baninga ba yokani ba chele poison e uti wapi soki ezata bata mokili nde bazoluka bino makamu mpona koevite priere na bino ezopesa bango pasi wana ata ndenge mosusu yo mosali ya nzambe o mosali ya nzambe chantre moyembi bokoti na babetiso bata mokili basalaka mpe bimi na miso ya bato bozomona yango malamu mais eza danger bozopesa kolo mokili soni ndeko nanga ata otubeli okojustifie wapi na mabe bozosala pourquoi va bosambela nzambe en tout cas nayebi naloba te yana makambo mosusu me boautorité ya mokili bakokosala yango te mpo basi bayeba na liboso ya bato yo oza na nzambe ndeko nanga nde nokai mosusu oyo soki aza mosala nzambe me abimi mobali na mobali biloko ya boye ndeko nanga yango nalobaka mingi botemi na chaîne bozoteya bobombi makambo ebele basangisaka nzambe meme bikudi te tala na nini oyo dabu soki sanduku ya mibeko ntango batiaki ekeko wana basangisaki na sanduku ya mibeko na ntango bamoni egumbami bainsiste batika ekatanaki ebukanaki yo ozomélange kolo mokili na makambo ya mokili oyo asa bendi okomi ya ye ndeko na nga nde toza na yango eza temple ya molimo mosantu komo koteli liloba na nzambe na kati toza na makambo mosusu singa loke tokanga komo ozoteli liloba na nzambe nzoka nde oza mutu moko misumu amonaka va tema na bwaki abeni nanu noir beti noir mutu echange atiela ngo maneti moko bokotimbela te yoka ba révélation na sa drink tu wana ozomona ngo normal eza malamu te ndeko naloba polele bosaka na kolo mokili te bandimi ozomona bazotiela bino motema mpo bozorepresente kolo mokili na se bokomi kosakana na orezala te ya kobatama ndenge toyokaka bokomi kopibia yango ntina bawapi na bamiso ya bato tu bozomona yango malamu na juge mutu te mponga mpe na mosumu peut-être nga moko nayebi te nalongola poti na ngai na vana tela ya bato mais nazoloba kaka ke moni peut-être tokomi danger koti difficulté ya vie oyo tokomi nango makambo ebele kobima basali ya nzambe ya sa maîtrise bokobima bageyazi na lero oyo naloba polele ngomona natamba na ngai na moyibi oyo nayebika saka moyibi mokolo kochange mbala moko ke otambwa na nga pase ya john bo naza na bible nzoka nde na nsima bible makambo minene okotaka shwa ofere sokomela nga mbono nzoka nde mobebisi yeyo biloko wana tu pourquoi olingi okoma nani ke bana basala nzambe balula titre na lokumu bolingi kowela na nga nde kolonktio azalaka te ndeko na nga même David babengela mselo mon cœur nzambe alobaka mpona kopesa biso courage kofortifie David akoza camarade na nzambe te biyomo David asala oyebi teke mwasi iri akufa iri mkola kolamuka na lola soka tuni seigneur mutu akota lola ndenge mtabumisanga pa botolanga mwasi bokoloba nini makambo nazoloba ndeko nanga makambo ebele fo bo revoir bobanga nzambe na ndenge abengelaka bino ata mpona bomengo mokili te soni kaka non soki bayebi nga na mabe nasalaka o libosa ndeko nanga makambo nzambe eza politiki te politiki okobebisa no na ntongo ke koto bazongisi ozongi mais nzela nzambe o bato babangi yo na kombo na Yesu otie bato ba maboko oyembi bato bakwei nza yango nga na kamwaka na église bachantre bobongolaka motema to te tout l'église soki bachantre bayembi prédication ebandi babimaka libanda ondire basupérieur église tous les chantres azalaka te kuta bango libanda masolo babetaka na basere kaka ya makambo ya libanda lokola baa na bar kosayenga jeudi ya rendez-vous ano oyaki te tokotala wapi bachantre baya koyemba tokomi na lera mabonza chantre oyo en tout cas bino église oyo nayebi ozomema église wapi bandeko bokotisi nde politiki na église bandimi bamona mutu apesa ofrandi te kolandaka eloro nyonso lokola nyongo amapa akenda nango akima bino nango mutu akokima église likolo na bino ndeko na ngai kanga motema nzela nzambe etonda banzube mabe bandenga bombaka baoyo ye tala nzambe soko zo élection na badanger okomona ka mikakatono makasi mobelaka to kufaka te seka bombelo ba projet lobi epa na yo nzambe po atambola no malamu ife moka cheke o selo ndenga chekaka bato eza lokola tous les soldats bakendaka ne guerre te
soda une formation malamu yena simba mundu qui passe à la maoté de Fabien Nemi église bakol ba ke 2022 année ma pamboli nzoka pa nzambe yo so cheke bandana ko nyoko masika nakamwaka botika ba chantage oyo bo comme ça nzambe rankini na bikela muna été bo kotisi nzambe ngambo na beto yo sala siko bato ko kama est-ce que nzamba kosi biso to motenda lobaki na audace non o kolum kila lobite ko lobate ndeko nanga mapamboli nyoso mona tapa ba pagano e uti na kolum kili nzambe comment mo pagano o a une église azo banga musali ya nzambe yo lokomo na mbongo lobandi ko lenga pa yakina jipa prado lokola lopisaki po baso masoki sima soki nini ale bokomi ko lenga lokola likam yende fois banga le posa no onction kolum limu kolum nzambe mais bino bokomi ko lenga na sia muto abonga o asa soki nani ministre soki nani ale bo panzani garde ko monela bino bomona suma bena été ndeko nanga point nini jipi ndaku mbongo pourquoi bo céder église à kolum kili pourquoi est-ce que nzambe pa pambolo yemoko yebité ndeko nanga na lobia na yebini na lobité conseil kaka et pas nzambe baka na tricherité est-ce que yebiki musala nzamba ko samba makasi ko leka civil ko leka bandi soda même soda samba makasi po yebi loi oyebi bible bien oyebi maka nzamba pekisa mais usala ngo na kanai po na ko gagner mbongo zo pe beta toloki nzamba yebinga alinga ngami ko leka bino tala lipambo ina zanango ozana mwasi obala mokende ko zo mwasi mususu o kende ko bikola epa boto komande ko bima na ye akoma kabelo bambongo ola mukana tongo changer voiture mukana tongo sombi ndako bato zo kanta nzamba zo sana sima mukongo ndongo saka prière nzoka nde mendicité ya ekobo lisusu mélanger l'église alléluia na lobi ngoko misusu balobaka te mabe to zo mona to lobate pourquoi boy yo mutali boso benga mananzambe batu nyeso nzambe mutabenga bango tozolo bapona ko dénoncer boya mabe bolonga boya malamu bosa musana bino ndeko nanga eza eloko leki mabe to bandaki na nzambe ba yebio ba mono pengwisi ko en tout cas ezaka kutu fois triplé baloba même na bible ya moni na mefiaka basala nzambe balinga lokumu na mefiaka basala nzambe balula titre na mefiaka basala nzambe ba umela na nzambe mingi ba mesana na mingi oyebi soko yemo pana ndako bato atola la mabe mko liboso ko la be pour garder confiance mesana kana bato wana ndo bokela bango makolo pe bike na mesana ndako no bao ba yeba bible makasi tina 100 na lobi nyoso te la plupart to mona na mabe ako justifier kana verset tango o mona ana raison nzoka ndaki mabe prière munene ndeko ko tsolo latin ko tambola na nzambe sika bato bazate to sa nzambe place wana moi c'est bato ay prière ko landa kitoko na mbonga pesi yote suka na mabonde likamba na ngo yebisa izonga kende po basi mingi bakoma ko tenter et puis en tout cas basi kisasa botiki ba musicien na bino botiki ba to théâtre bomi ko pengisa na batei babandaka so monika daddy danger bando ya on a pas de kaka my god a changé ma tête côté en français ko comme en anglais ko prier na ki portugais trois problèmes quelle onction na bunga bangote au moins ka jeune frère uruza na zele ko linga nzambo sala musana vérité ko luka balokumo ba paka bazwa kalanzela baleko zalate ay ko pesa une invitation na lingala tango boya luyo mabal fa moko na ba fizibo asengi bino ba mbongo me pour j'ai ya dit tout mama ko yoka babando nimba o kaka modi mesale satan non o pesa ke invitation na lingala webike na quartier ba bagage intellectuel ba mingité tie bango na mnoko ba comprendre bandi manzambe na mikumba bazana bango ba se décharger o bandi ba français otala na TV de ba place ba teaka yo bandi ko kamaka na anglais o sengi pe mouchoir o busala kawana makama minyane to ko kwa isalelo to zana onction ba ibisa kinga nana ibisa kiyo ba briller ba tapitin ko bigi sabato za passer tende ba passer ba pona ba to ba bonga po ba zongi bango remboursement mbongo o kama ndegizo sali prière bo aveugle moko azanga tina nzala nda fungoli miso ozo kanisela ya fungoli te ebembe msoko mona ba choli yango ezanga mutukutu ba korosho banga bazwa yenda soki na église obozo kanti ya mbongo soka soki ko pesa kifunda po église mata yete nalo bana bino polele botika be influence na makombo nzambe ndeko nanga ba kopeze bela kusala bebi sa nyonso metika kota nzambe po soki yinda ko sala intervention soko bandi ko bebi sa na kota nzambe o etikeli ko za ndenge nini ezolo ki mabete okosa bandimi na kombo nzambe mieto mtatindi yo pona kuluka ko gagner mbongo nami liko botinda kabati 2022 penda soko bongito za zoba non yo loba 2022 nzamba laksinga oya kozana courage na mapamboli ndenge chaque année ezaka na batu misu bazo mata misu bazo kita
disqualification na qualification. Chaque année, ça n'a pas koufa, n'a pas botama. Chaque année, ça n'a pas de preuve maladie, monsieur ne preuve en bongo. Chaque année, ça n'a pas de surprise en bongo, n'a monsieur ça perdre en bongo. N'a pas de boté bien, botika kokosa, botambola na vérité. Kolomukili alingi bino en tout cas. Webi kanda kolomukili change te. Bato ya dindi saka kala fungoli mabele ba dindi kanda ngo ezati lelo. Et loko eza na bino lelo nde bolingi mbongo mingi koleka bandimi. Okomona na église bana ba kopesa offrande ba mbongo ba paya ba telemi. Mais soko yambi bango ba silisi yamba pe bato be na mbongo ba ya Congo ya mbongo ya pays ofande olingi mbongo na ngote mokolia nini. O bana ba 1000 fois 500 bole kambanga bango to pesa communiquer ba soli kambanga lokaba tout na batongo la 207. Qui or que tu me sois yaki pour passer la simbeta na mutu rien tozo mona ngwebele mutaza na posa solana moté otalika li papa na tricot te azo yamba soute visite zate mutu moko boye ba kité aloba kité lokola parquet ka jipi banda frein wapi pastel les caboy express bozo lexai on a pas au mon natali pourquoi boye o moni bino na ba polele to sambela nzambe mala boye na nzela mabe faux poule bon mengo lokoso bokoti na nzela ba musicien na ba théâtre bino batei iko mabino na risque to kokuta na wate si maliwa uko samba koleka fimbu yo ozika koleka ta satan na lokoso bozanango ko bilaka betap nzamba koyeba ni saona no mapimelo na mbongo mais bino ba profiter koyeba na nde sija ko bonga ana omoni yo zamonde mi dalala kutanga ba felisa makasi ka pa banga lisoka kisoma la pesi mbongo na mutuka na ndago lobi na tongo je suis béni Dieu m'a béni nzamba tu shaki ser wana frère apesi nga nzoka ndeki mandi sito kende ko lela ala pesi ko sana tongo pambolami pourquoi bo sala boy tala omoni ko mukini soka bengi yo zala yango moninga na lobaka chaque fois na koyoka mate ya mote azote ya ngapo maloba nende so consoler mais makamuna ebebe bobila ete etalinga te na koki melkiste pour passer à pengui jamais yangani yope mundimi en tout cas na ndima kite basaka nde boye lokwa penda passer à benga pe na tikina ko sambela ozela kyango banda kala jida azo se apena ko beba passer lokwa kebo hele ko banani oya yo moko tali longola potina yo hôtel muninga 2022 ekenge situnga demi finale ya vina tali kitata matoko la tana fuli litama desego ya nakata kovo mandefe gonuna o mboka bomba sika pemena yomba mwindi matame ego dessiner okimela wapi tango sepela ka anniversaire na ngalelo ato bombi ane matame ko funde ko koli libosa ko biso ba piakero to matsambula te pona kozanga ozana jini 24 ans na boya ko kola po yo yebi ngona ko bonga ndena fuli mbula mo senga yo zakana 24 ans ngabi wa tremisaka moyi na bible bokanga ye yanga so na temise komi ngambo mutumtu na ajina ye yo zelaka o fete na botama le 4 février tiens na libala kutu ba bomba ngobonga na février na so sakana yo o mboka ba soso ko mo boya bali aba ngoso mo akiminda tala mboko yo e indi yo kanga très bien ba mbwa ba komi ko yina me ba kolo na ina ndako vie pour un lobby boy na remarqué kana réseaux sociaux basali nzambe oyo ka msina mona ki yo bakangie mutakala na boy abimi na mwasi abatu est-ce que kaka mwasi abatu nde malamu bino pe basi yango ya en tout cas oroza ta célibataire mwasi obalo saka na poso bimana pasteur on tu abana misato ya mbala moko ma passe à triplé ou bien ozana balodo bino penza en tout cas batu basali même comme mekama paradis yani ezaki boitin ndoko nanga même comme mekama Eva ezaki na ma stratégie oya bino omoni lelo nde na lobao epesinga pasi be église malamu itikali mukie ndeko nanga boko banga nzambe te bino bochi ba responsable bozo tiela na ba poison ko etufaka ba jeune frère bazo bimasika na ba sœur boko tikala ka wana ti wapi fungola baninga tanto grâce ya mwana wana oya ye nango sika ndeko bikisa batu belo batikali libanda yo lokolo yeba inde ya doyen fula kutu bango po bakende kende simba parti pri une église ozo mona ki alingaka o te ozo mona boye mabe ba frère musu une église o mona soki pasteur akoti alinga bando te abika tokotanga na verset boy wana bango dikolo aso bakela verset onanyo feza ka frère kiki to prier a parler la langue otongi o parler la langue
église sœur ono zo mona balati liputa diaconesse soki kitambala engagement église ya mema mais motema mabe na ndako nyokola ka bana mbanda bakufa akondimaka basoso libanda ke bana na balia soso wana bana bazokama bakofunde wapi mama ngo église babetrake maboko mama malamu ye aninga mutala lanza na quartier te mais mwana bapesa na ndako ya ndeko to ya nani azomona mamona mbwa be église alelo vraiment soki kolo mukila zongi tende tukutani na lela bino makasi balandi FM TV trande na lobaka nul n'a le droit d'être erré seul sur la terre ozana ndengo biso to lobaka awa na kati ya FM TV na fondation Maloua to lela bino makasi vraiment que Dieu vous bénisse. Numéro de l'envoyé plus 243 84 75 18 112 boutique à la malam.